na lolenge surtout mingi oyo bobosana pe boyebaka te ya mokolo ya lelo bulu yeke plus à mode 4G euti epai ya nani tolanda eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo. Bonjour Banakin, ngai Messi El Trésor, molandi ya Kin Lactus. La lingi naïba, Mundele asalamaki pour na combien de personnes? Banakin, boya nozanga question ya moi. Mundele asalamaki pour na biso nyonso. Ok, sabiso, Mundele asalamaki pour na combien de personnes? Pour na mutu moko. Pour na mutu moko. Pour na mutu moko. Mundele asalamaki moko pour na combien de personnes? Maki moko ya pour na mutu moko. Mutu moko. Maman Nelly, aux en classe ni? Naza classe tende on a ça. C'est ça. Aussi ça humanité to université. Humanité. Mundele asalamaki moko pour na combien de personnes? Pour la mutu moko. Pour la mutu moko. Pour la liki moko pour la mutu moko. Ndeko Bamba. Mundele asalamaki moko pour na combien de personnes? Bon, normalement, Mundele asalamaki moko pour na mutu moko kaka. Que Bliss ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Bomani lokola bulu yeke plus à mode 4G et côté la bino na mandako bolali na se pe boseki makasi me mikolo nyonso na rappelaka bino ata carnet na yo etoni lolenge nini somba carnet mususu pona okoma ozwa leçon du jour bosimba pe boyeba yango soki pe boyebaka te Mundele ye mutu asalamaki te mutu asalamaki ezali kaka kolo nzambe oyo akela likolo na se kasi à travers soso libata to pendeke nde makinde ebimaka. Merci pour comprendre bozwi leçon du jour soki bosepelaki na journal na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na bahéros de l'ombre ya magazine Kin l'artiste bopasele bino musala kitoko na sima ya kamera tozalaki na ye moko Victor Jonathan Sukami ye mutu abendaki biso bilili po bomona biso na bandaku na bino édition ekomaki kitoko epa ya Espera Kabemba yene mutu akumbelaki édition na maele pe bwanya na montage kuna tozalaki na Innocent Matengo elongo na Héritier Mbula bango mutu bamotaki journal na biso ya mokolo ya lelo kasi avant journal biso sila tozali na page rose oyo joyeux anniversaire epai ya ndeko Mbaka Kiyimi Leopoldine ye abotama mokolo ya lelo ndeko Mbaka Kiyimi Leopoldine tika nzambe azala na o lisusu na buji oyo euti kobakisa kati na bomoi na yo tobosani te kopesa mbote na balani minene oyo ya magazine Kin l'artiste bafandaka kimia pona kolanda biso mbote ebele epai ya beau-frère na ngai préféré gentil motema malamu Rocky Bambale ye alandaka biso makasi ndeko Rocky Bambale biso magazine Kin l'artiste topesi yo bambote ebele elongi ya sika ele ya sika honorable Géry Biangani. Tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi yo nampiako otuna ngulu a pe ngulu alobanga na yete odundango magazine Kin l'artiste balanda kaka ti na ti ekosala eloko te